oya bango bakite na lombangu awa pe RDC a lancé appel tous les ressortissants, tous les membres oyo bazalaki na ambassade na niveau ya Rwanda, bapersonnel nyonso oyo bazosala na Rwanda babima na lombangu alimedia nini ekoleka au juste Faci décide après avoir Rwanda Paul Kagame a joué sa dernière carte pour faire tomber Goma et Simbite. Awa Paul Kagame a Simbi Mitou, communauté internationale Valélie. Martin Fayou Valélie, après lui, le général Peter Chirimwani, Martin Fayou Valélie, a Sengi Akutana na mokonzi ya mboka, ekoleka ndenge nini. Nino mokonzi ya mboka nomete. Mais na niveau ya Rwanda, basi ba infiltré déjà. Na ba chaîne na bango, ya ba mafie. Que le président Tshisekedi a nommé John Tshibanda a remplacé Peter Chirimwani. Est-ce que eza ndenge nini? Nini ekoleka au juste Faci décide après avoir Rwanda Paul Kagame a joué sa dernière carte pour faire tomber Goma et Simbite. Awa Paul Kagame a Simbi Mitou, communauté Eini match baluki match Eini si baluki nefu bapuku bakimi bamoni nyao awa makambo eza koyinda voilà Eini match baluki match Eini si baluki nefu bapuku bakimi bamoni nyao awa makambo eza koyinda États-Unis d'Amérique amengi tous les citoyens américains oyo baza na espace ya Nord Kivu bakite na lombangu. France peut amengi tous les ressortissants à France oyo baza na niveau ya Sud Kivu, ya Nord Kivu bakite Nord Kivu. Grande-Bretagne, je peux lancer appel. Oya bango bakite na lombangu. Awa pe RDC a lancé appel tous les ressortissants, tous les membres oyo bazalaki na ambassade na niveau ya Rwanda. Bapersonnel nyonso oyo bazosala na Rwanda babima na lombangu alimedia nini ekoleka au juste Faci décide après avoir Rwanda Paul Kagame a joué sa dernière carte pour faire tomber Goma et Simbite. Awa Paul Kagame a Simbi Mitou, communauté internationale Valélie. Martin Fayou Valélie, après lui, le général Peter Chirimwani, Martin Fayou Valélie, a Sengi Akutana na mokonzi ya mboka, ekoleka ndenge nini. Nino mokonzi ya mboka nomete. Mais na niveau ya Rwanda, basi ba infiltré déjà. Na ba chaîne na bango ya ba mafie. Que le président Tshisekedi a nommé John Tshibanda a remplacé Peter Chirimwani. Est-ce que eza ndenge nini? Même la BBC fuite d'information. Tshisekedi a pris ma décision ferme.
totali na niveau ya conseil supérieur ya défense nini ekoleka juste bandeko na ngai kimia ezala na mboka Congo mpe na mabota na bino mwana mboka Cédric alingi abanda makambo yango napesi mbote na le prophète Konde Mpolo Dominique elongo na mwasi na ye oyo basejourne na niveau ya Angola mpe ensemble na libota mobimba ya église liloba na Nzambe mpe na bosani te baserviteur ebele oyo bazolanda ngai na mita oyo nasengeka kaka bosuteni mpe bosimba Nzambe bosuteni mboka mpe na bosani te le prophète Diemboma napesi ye mpe mbote plasi oyo azolanda mwana mboka Cédric na mita oyo epui bawazalendo nyonso mpe bakongolais nyonso oyo nyonso bazolanda mwana mboka Cédric lelo eza méchant oyo nga nazoyebisa yo lelo nakopanza nteke afungola matoi oyoka nakosenga na bino bopartage émission bolike boaime epui bosabone massivement makambo elingi ebanda mwana mboka Cédric abandi awa nakoyebisa bino makambo eza koyinda tozobunda libanda mpe tozobunda na kati toza na batraitre libanda ti na kati ekongo oyo nayebisaka bino Kongo eza ya bakongolais ekotikala toujours ya bakongolais me bayimboka basali bakabali na bango ndenge nini ya kokweyisa Kongo ya nga na yo nalobaka yango Tshisekedi un jour akoleka epuis Kongo ekotikala ka Kongo Tshisekedi akotikala éternellement te me eloko oyo eza makasi bino nyonso bosoutenir mpe bosimba mboka pour que ekende liboso mabe ya Tshisekedi eza wapi bana mboka bosangana awa ndenge nazoyebisa bino awa yo mfangi olali communauté internationale bajouaki karte na bango ya mabe ndenge nini akokweyisa Goma pour que va faire ingénieur Tshisekedi bamema Tshisekedi na négociation Nzambe alingaka Tshisekedi kaka ndenge nayebisaki bino Tshisekedi atelema na martyr mpe azwa Congo apesango na Nzambe nde mokolo Nzambe adesidaki ya kokomisa Tshisekedi petit Dieu oyo Nzambe ayebisaki Moïse je te ferai Dieu devant le peuple israélien awa Nzambe ayebisi Tshisekedi na kokomisa o mpe Nzambe devant peuple congolais mabe eza wapi banguna batia biso na eto Tshisekedi na voyage communauté internationale basali bloc ndenge nini akobloke Congo haute trahison ebandi ntango mokonzi ya mboka siége azwi barésolution na niveau ya conseil supérieur ya défense tous les traîtres oyo nyonso bakokanga ye na champ de bataille azotrahi mboka baza koutilize peine de mort ezala za étranger Union européenne lobi basiége balobi non Tshisekedi akoki kosala boye te moratoire ya peine de mort il faut tolongola yango akoki koaplike yango te me babosani te peine de mort la constitution des États-Unis d'Amérique peine de mort ezali ya France na Allemagne presque bamboka na bango nyonso po
bakosala bango kabali nyonso oyo bango balingaki bazwa Congo bakabola yango. Est de la République bazwa yango bakomisa yango République du Kivu. Cela veut dire Congo à part, République du Kivu à part. Bakosali ke Tshisekedi alobaka ke ata 1 centimètre mabele ekende te. Nayokeli mawa que son âme repose en paix. Le général Peter Chirimwami, que son âme repose en paix. Na souhaité mes condoléances la famille Nyoso. Il y a Peter Chirimwami. Parce que nous avons dit Peter Chirimwami. Peter Akufi. Mais nous avons Mosusu Basali Matanga. Rwanda Matanga. Peter Akufi na Congo. Mais na Rwanda Matanga. Goma basepeli basali esengo babeti maboko milolo. Bawazalendo basepeli. Nalobaka yango eloko moko. Bato nyonso oyo bazoluka batrahi Tshisekedi. Bango bakoleka liboso ya Tshisekedi. Oyo nyonso koluka asala haute trahison. Yende akoleka. Et puis bagénéraux nyonso oyo botikali kuna na est de la République. Bosalela mboka. Mboka eza na danger. Bolongwana na bafitilité nyonso tu oyo ezoleka kuna. Biloko nyonso baor banini nyonso koleka. Lelo so bapesi yo ozwa mbongo oteka mboka. Mboka ekosuka wapi tokokende wapi mpe tokokende wapi. Lelo yo mpe okoki koleka. Age oyo eza nango eza général. Okomi deja papi koko. Lobi nango héritage nini oyo kotikela bana. Soki lelo ezwi mbongo ya baétranger oteka parti ya mboka. Mboka ekende. Retenga nango eza nini. Soki bokebi te bino nyonso bao batikali kuna boza na malédiction ti 4e génération baoyo nyonso bakoti na kabali ya koteka mboka. D'ailleurs bozala na somo peuple congolais batelemi et pour le moment nalobaka yango manifestation ya pouvoir ancestral et se manifester na niveau ya est de la République oyo nyonso aza traître kuna bakochange oka identité c'est tout. Impréma. Yo mutelingo bonisa bato nyonso tu bakufa likolo na yo. Bato babekela yo maboko. Nayebisaka bino Nzambe alingi Fati. E Nzambe ezalaki Congolais. Soki Nzambe alingaki Fati te ndenge lelo tozoloba makambo mosusu. Balingaki basala systeme ya mayele. Mayela sala Mobutu. Oui. Mayela sala Mobutu. Mais le même est toza boy. Tolingaki to banini pe tosuka wapi. Toza na bibindeli nyonso biloko nyonso. Na munguna zokota kuna paswa. Bawazalendo bazolela tobunda. Bino bozoboya bawazalendo babunda. Bino bozoboya ba FARDC babunda. Bosi mandoki na kelke bawazalendo bokomi kotia bango na bakare minye na bino. Bango ne basiviaka bakare minye na bino baoyo babunda na M23 bokomi kopimela bango mandoki. Bino bosomaki mandoki wana. Baoyo nyonso bazoluka RDC ekweya. Yende okokweya. Bokozala toujours en débandade. La situation maîtrisée pour le moment. À un niveau de cette situation maîtrisée. Comme en panique et Syrie. Naïvité. Bakemere ba osepela. Bona liwa ya Peter Chirimwami. Est-ce que ezalaki vrai que ezalaki traître ou bien ezalaki traître te
Et dans la FRDC, Wazalem, tout concerne la population. Bah, c'est pays. Est-ce que Azala qui traite? Parce que moi, je Cédric Alobi, je suis la même moka. Précipitation. Il y a chaîne, Rwandais. Elle va publier le que Tshisekedi a nommé John Chibangu a été remplacé Peter Chirimwami. Rwanda, baza na Rwanda. Congo est na Congo. Même nomination d'unité. Mais bango babinisi ordonnance présidentielle de Tshisekedi. Sans toutefois que FNC a publié. Mais Rwanda s'est bénéficié de cette nomination. Dans le degré d'infiltration. Bon, ici que Binone est venu, Tshisekedi a continué à l'issue du gouverneur Aya Moussaïli Kuna, militaire Kuna, tout le monde a continué à tribu Moussous. Entre la Kuna, pour que tu purifies. Voilà le problème de la bibliothèque. Mais pour le moment, Tshisekedi a nommé dans le pays. C'est la nomination dans quelques jours, dans quelques heures. C'est la nomination à Moukwatombolo. Mais Rwanda a fouté déjà. Il y a ça une nomination. Il y a John Chibangu. Donc on sait que ça y est. Mais tel si qu'on a statistique, Nabino, tu sais qu'il y a comme si qu'on combine ça, si qu'on va joker à sucre. À côté de Adam. Il faut si qu'on tient, si qu'on donne, on est dans la si qu'on connaît à ma pied. Nde moni na précipitation ba Rwanda banali balebio Tshisekedi a nommé un tel c'est que to samboy c'est que ndenge ba Rwanda bazawana babanga ka John Chibangu nde moni ba nommé na précipitation voilà on a okota te nazo fera oyo mokonzi mboka kosala nde na kometela ye maboko awa nomaki na troisième zone de défense pacifique masunzu na beti maboko eza soya mokonzi ya mboka yo konie décision mokonzi yo nani onie décision ya Tshisekedi yo nani omeli nini mpe olangwe nini awa ndenge nazoyebisa bino Barwandais basambwe en panique en débandade. C'est que la mitao est contrôlée. Montagne, Axia, Momamiro, contrôlé ce qu'on a FRDC. Et nous, ce qu'on a l'inaki à Moana, même Monisco va continuer l'action. Les locaux, tous les deux casques bleus, va outil côté cabis. Deux casques bleus, va tiki. Bakufi na affrontement bato wana ba Monisco batakana bango na makasi te bakufi na affrontement bayebi ata kobunda te me baoni ya biso mbongo 1 milliard par oyo baliaka biso yango wana Tshisekedi a imposé bango lokola bino boza métier de la paix bokokota na action bokobunda ezala na bino na SADC bino tu bokota bobunda renfort ye degré d'unité qui est à niveau ya Goma. Bandeko na ngai ni jamais vu. Et écoute, tu peux proclamer que RDC est 8e. Et ça n'a pas 8e. Parce que l'armement, on est ici. L'armement, c'est un système de frein de feu. La métier au Kauki. Les 23, les 24, les 25 000. Et ça date historique. Et le Paul Kagame, la communauté internationale, va commencer à la frappe chirurgicale OEP. Dit jamais vu. Avant de nous faire Sabine là qui tue de Pelimoto. Je viens te continuer à Siamai. Je connais ma charge de combat à Siamai des Alak. Si c'est qu'un abinisi, ma parachutaire, nous surtout ma Kitty. À déployer toutes les sortes d'unité.
communauté internationale de mandat États-Unis a gagné on va ressortissant dans la nyonso on va na niveau Goma babima consulat oyo ezalaka na niveau ya Goma ekendaka kosala nini frère Satan Robino Tshisekedi akomi na dimension mosusu nazosala na bapersonnel na ngai consulat ya ambassade ya France babima Allemagne chancelier aleli ekomi trop tard nayebisaka bino dege makambo ekokoma bokoluka ta nzela kobima bokozwa te ala na mita oyo tokomi na problème sérieux problème eza Tshisekedi alancé appel bapersonnel nyonso oyo babandaki kosala na niveau ya Rwanda comme bakongolais babima babima na lombangu soki obimi te mitali yo mwana mboka alobaka Tshisekedi akomi déjà rouge azoyoka lisusu communauté internationale te parce que bango bazwi na mesure oyo bazwi yokake lobi na union européenne bazoloba balobi no nous condamnons le Rwanda mais RDC atika kosoutenir FDLR biso tosoutenaka FDLR te biso tozobunda RDC banguna nyonso balongwa bango bayebaki ke quelqu'un FRDC kabali nyonso tu ndenge baliaki deya bambongo bajwa Goma na pete Sidi Kivu Bukavu na pete tala batu baosede sake Minova nyonso mbala moko bino bomona oteke kabali ya mabe kabali ya mabe bandeko oyo ezalaki wana Tshisekedi balingai basimbisa ye tushe balingaki basimbisa ye tushe tika mutu na mutu akufaka na lisumu na ye oyo akufi na lisumu na ye oyo mpe akobikabiki na lisumu na ndenge na ye ayo ndenge nazoyebisa bino eza koyinda États-Unis na baprovince nyonso États-Unis ezokonsilake na botiango na Goma mais ambassade na bango ezao kuna na Goma bakenda kotia consulat mosusu deuxième ambassade parce que bayebaki plan na bango ke kuna ekokoma république mosusu bazala déjà na Afrique d'avance ambassade ezala bya kuna France koloba te Royaume-Uni koloba te Allemagne koloba te bango nyonso kuna aya ndenge nazobisa bino boye FRDC afungoli baligne ya fond ebele Miragongo moto ezopela Kibumba oyo ndenge nazobisa bino epeli moto liboso masasi wana nyonso baakti wana ebandaki kobunda te mpo na nini akti ya Rubero kuna epeli moto ndenge nazosolola bino sikoyo Sidi Kivu kuna eyini basivile bakomi koluka moye bakota bakatisa directement na Rwanda bakende koenvahir Rwanda na Fizi eyini na Uvira eyini epuis Rwanda kangi bafrontiere na ye sikoyo na mita oyo kabale ekomi sikoyo na niveau ya Goma bakati courant ezosala te na Goma nini ezoleka kuna Goma bakati courant nini ezoleka bande comment partager
émission voilà été bon s'abonner. Goma bakati courant. Nini sont les kakuna bande. Depuis annonce FRDC pesa kiango. Que ma petit pirogue ba convoi niqué et le Canada qui voter pour le moment. Je Canada qui voter qui ligne oyo armée rwandais bazo katisaka vers Minova. Mais la mita oyo FRDC atia bango sikoyo ve. Na Minova sikoyo zoina. Yo muto fait la Minova sikoyo zoina moto zo pela ma sécurité. Bayu mana nenge bakota ki ba lukanzela ko bimela ba oswate. Mazala ki na kabala mabe. Yo moni meme awana niveau ya capitale. Bakuluna. Costa muta mauti ko annoncer. Deuxième vague. Oh bazo sambisa bango ngebana. Boko ko comprendre que kabala zalaki ya mabe. Bande commence à la panique. C'est que la mi-temps oyo contrôler la FRDC. Acti ya mon mamiro. Et ça c'est quoi contrôler. Bazo signaler biso bitumba et ça c'est quoi la mi-temps oyo 2 km na cité stratégique ya Mweso. Awa type kwa Mweso ezo za la récupérer na FRDC. Si tout le monde a pourquoi, moi je suis à la récupérer, la FRDC. Parce que la mi-temps, il y a tout besoin à 2 km. L'avion de chasse ce matin, c'est du colo. L'hélicoptère de guerre est Sumba. Ma caméra a connu la bande. Tu sais que des amis matin na bisagabino tu sais que des maman nezemo akati voyage na ye soit tu sais que des kata qui voyage té mais goma ilingeke za la tomber lelo matanga na Rwanda bitumba na Congo matanga na Rwanda o tomoni pe renfort. Il y a 2 pays. Et tu kokita. Burundi, na Tanzanie. Et batiti na sini kivu ba neko yini. Bato bakanisa ki ke bazo koisa RDC. Bakotika la jamais ko réussi. Motanko sabinote. Tu sais que des un monstre. Et tu sais que les a toujours. Alors bien, la révocation. Et Bénin va se révoquer par force. Tu sais que Nathalie déjà a choisi déjà bon côté de l'histoire. A vu déjà esprit et détermination. Il faut comprendre que ce qui a animé la communauté internationale, notre kokende. Il faut choisir ce qu'on voit militaire. La détermination. Pour que tu aies ce qu'on mène à Zanan. Nani à Zanan. Yo côté de la Tshisekedi Yonan. Quand les na forme na yo o plaisir kututé hôtel la garant de la nation de bon fonctionnement battre batondi na ba institution na armée partout bande commence à la Kenya Sud Kivu
bayuma wana bakoampase lisusu te ebaza lisu mpe na nzela kokima te nyonso tu tozonéantir bango bakenya basambwe na baugande e awa tozoprépare bitumba ya 9 pays voisins tozoprépare bitumba mpe tokoti deja na action soki omoni mokonzi ya mboka abimisi baunité nyonso atie bango parce que l'heure est grave notre nation est à danger. Merci na bino bango nyonso tu bauti kolanda mwana mboka na la voix céleste mbote na bino nzambe alola azala na bino bozala toujours calme et puis mobilisé. Le 3 février awa toza na marche oyo tozo soutenir FARDC okomona mpe mwana mboka Cédric mama na marche tozolinga baambassadeur oyo nyonso tu baza balongwa epuis MONUSCO alongwa surtout ambassade ya Uganda na Kenya elongwa mokonzi ya mboka congolais nyonso place boza mokonzi ya mboka si a choisi déjà d'un côté de l'histoire option militaire ntango oyoki bamembre ya consulat oyo eza na niveau ya Rwanda babima ça montre que makambo eza kolinda fatia kotika te baboma ye mpe barekipere mboka ekende akolinga yango te mpe mboka na biso ekokende te ezalaki mwante te mpe motindami te eselengi na ye nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Kongo. napesi mbote na baoyo nyonso tu balandi mwana mboka Cédric partage mission bolike boeme e na bosani te base na ngai base triomphale bino nyonso napesi mpe bino mbote place koza nzambe alola azala na bino merci. Parce que na mita oyo bitumba eza na 2 km baavion de chasse mati eza likolo bahélicoptère de guerre esumba makambo eza kolinda bandeko Tshisekedi aza yuma te nayebisaka bino Tshisekedi aza mama na ezemo akati voyage na ye soki Tshisekedi akataki voyage te mais Goma elingaki ezala tombe lelo matanga na Rwanda bitumba na Congo matanga na Rwanda oyo tomoni mpe renfort ya 2 pays oyo euti kokita Burundi na Tanzanie oyo batiti na Sud Kivu bandeko eyini bato bakanisaki ke bazokweyisa RDC bakotikala jamais koresi motankosa bino te Tshisekedi aza monstre et Tshisekedi aza toujours alobi azobanda révocation ebele bato bazozala sikoyo révoqué par force. Tshisekedi atali déjà a choisi déjà bon côté de l'histoire a vu déjà esprit ya détermination oyo ekoya eya aye kocomprendre que soki alandi makambo ya communauté internationale mboka ekokende il faut choisir sikoyo voie militaire ya détermination pour que toyeba sikoyo nani aza nani nani aza nani yo kotelema
la Tshisekedi yonan. Yaka yemene zawana na forme na yo, o pèse kutute. Hôtel est la garant de la nation, de bon fonctionnement. Battre batondi na ba institution, na armée, partout. Bande commence à la Kenya, Sud Kivu. Bayuma wana ba ko passer lisusu te. Et baza lisusu pe na nzela ko kimate. Nyonso tout ozo miatire bango. Bakenya basamwe na ba Uganda. Et avant tozo préparer bitumba. Il y a 9 pays voisins. Tozo préparer bitumba. Et to continue de en action. Sokomoni mokonza mboka binisi ba unité nyonso. Ache bango. Parce que l'heure est grave. Notre nation est en danger. Merci Nabino Baronye, surtout dans Tikola na mwana mboka, na la voix céleste. Bete Nabino, Zambela Azala Nabino. Moi, ça l'a toujours calme et puis mobilisé. Le 3 février, tous en la marche. Tous soutenir FARDC. Pour comment on appelle moi Namboka Cédric. Maman na marche. Tous les ambassadeurs, nous sommes tous à Longwa. Et puis Monisco à Longwa. Surtout l'ambassade de Uganda na Kenya. Et Longwa. Mokonza mboka Congolais nyonso place Boza. Mokonza mboka si a choisi déjà d'un côté de l'histoire option militaire. Tango yoki ba membre ya consulat eza na niveau ya Rwanda babima, ça montre que makambo eza kolinda. Fatia kotika te babo maye pe ba récupérer mboka ekende. Akolinga yango te pe mboka na biso ekokende te. Ezalaki mwante te pe motinda mite eselengi na ye nde ekitaki mpona kobikisa mboka Kongo. Napesi mbote na baoyo nyonso tu balandi mwana mboka Cédric partage mission bo like bo aimer et na bosani te base na ngai base triomphale. Bino nyonso na pesi pe bino mbote place Boza. Nzambe alola azala na bino. Merci. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Bodi, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.